ndima patinetego oyo patiego mbote mabota mabino mbote na bandeko bomeseni kolanda biso kuna na eteni Angola bomesano mbote na bino bandeko bolandaka biso na eteni ya Brazzaville ponini te bino banso bandeko ya diaspora oyo boyebi kolanda biso tango iso na nzela ya net pona mbala yoko lisusu bososolaka soko na zete na plateau na ngai ya momesano na zepete na mobiangami ya mokolo nyonso fumukusu kiambu nzala mpanda na Angola président ya bangunza onini te mokambi ya religion africaine l'Europe na zete na émission oyo tomeseneki kolakisa bino ya analyse kasi lelo ezétrange émission yetolobaki désormais tokobanda tango iso kozongiselaka bino bokala ya lisanga ya futuka mfana pambu uvidila epa ikani makambo yeuti po balobaka télévision et radio te donc tokolakisaka bino ntango iso ke lisanga ya futuka mfana pambu vidila autaki esika moko songolo etamboleli lolenge kani batamboleli te esika oyo tokomi na mokolo lelo tokolikia tomonaki mituna na bino na nzela ya nete kolimbola to koluka kozwa bososoli na mokolo ena ezalaki ya le 13 mai ya 2000 na salle d'Iso ezalaki mokolo ya conscientisation mokolo ye nesongi nzila sepelaki kosolola bongo na bayi politique po nini tozongisaki element wana tolingaki moke kokotisa na mitu ya bato oyo lelo baze koattribuer message ya nesongi nzila fumukusu kia mzala mpanda na Angola lokola pro pouvoir soko balobi bolamu ya mokonzi ya mboka eze lokola liaki misolo eze lokola a protégeaka bayi pouvoir to bayi PPRD to tangi président Kabila yango to tiaki élément wana omona déjà na 2000 message ya nesongi nzila ezalaki lolenge kani likambo na likambo nangonga nango kasi boko comprendre que réalité eza kobalana na 2000 fumukusu bazwaki tango ya kokebisa po balobaki kala te baze koluka motu ya musée Kabila alobaki makita yeze kosalama baze kobungisa carburant po bayinisa mokonzi ya mboka epai ya population parce que biso peuple congolais à l'époque to saisissaka to na tango wana pe to attribuaki yango kaka na ba appartenance politique to ba soko bilili bize biso to na tango penza te ya ko commenter mingi soko to ko beta kota moko na bandiko bazene te néologie to kenda lisusu na ino na image wana ya le 13 mai 2000 na salle d'Iso esika kani nesongi nzila fumukusu kia mzala mpanda na Angola baze kolimbola pe kolakisa makopa ye ezalaki kosalama na mikili ya poto na b'impérialiste mpona kolalisa bongo motu ya musée Kabila tola soki yesu akoya suspendi na mapata ndenge tozali kokanisa eza erreur na bokanisi ntango ayaki mbala liboso balobi awutaki na likolo pa tata nzambe mayelaki na nzela nini ya kobotama te azongelaki na nzela nini ya liwa te yo yelaki na nzela nini ya kobotama te okozongela na nzela nini ya liwa te yango loi ya création yango loi ya création ignorance elongwa na kati na biso toye na mokili to marqué tant moto na dona ye a créé lelo tozali na éveil patriotique toza kolobela Congo na biso tata mama na kati ya bacomplot ya mindele lelo tozali na régime ya président Kabila mingi na kati na biso so toke na basite tokoka voilà pasi vraiment eye makasi ebongi kaka président a négocié na mindele
pasi eleki biso penza moyen kaka te biso tokolongwa na pasi mokolo nini totiaki eliki lokola ye 3 ans tokobonga mais sika toza kobonga te tata mama tokobonga ndenge nini soki yo nano olamuki te yambo tobonga yo longwa nanu na pongi po ete pasi ebandi lelo na régime ya président Kabila te pasi euti kala banda tozwa indépendance tozalaka kaka na pasi guerre sécession désordre bakotiseli biso yango avant indépendance pe après indépendance tata mama désordre oyo liberté d'expression ezali complot mindele basaleli biso te première république ekwei tokoti deuxième république premier président a échoué parce que erreur asalaki ezalaki nini tango tozwi indépendance tozwaki indépendance politique mais indépendance spirituelle tozwaki te indépendance économique tozwaki te ebongaki te accession na biso na indépendance tozwa les deux indépendances veut dire indépendance spirituelle ezala mais lokwa tozwaki yango te tata mama yango moto ezali cause ya pasi na biso ndakisa Mbuta Lumumba oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani elongi ya Mbuta Lumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi menzoka maso wana oyo Lumumba communiste ateki mboka na bakommuniste nyonso wana bayebisaki bino yango bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye etumbu ya liwa bapreparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba nde wana na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste eza lisumu te attention Lumumba alingi koteka mboka na bakommuniste communisme ezali satanique ndenge wana mingi na kati na bino bosepelaki liwa ya Mbuta Lumumba nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso po ete tokolongwa na pasi po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko euta poto me biloko eutaka poto eyaka yango eza kokontinue biso na pasi esengeli tozwa bonsomi oyo ezali spirituel babomi Mbuta Lumumba baboyi bapoliticien congolais ya tango wana basangana tango nyonso bakoluka bosangani ezala conclave ya Luluabour to ya Lovanium to nini kokreye bango désordre ti tokomaki na eleko ya Mobutu tokomi na eleko ya Mobutu le même mindele oyo batiaki Mobutu le même mindele baza kosala kaka makita mpo na mboka oyo te kino batiaki ye mpe banzube nyonso te tango aye kolongwa lelo tokomi na président Kabila mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuye président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne mpona ye tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bacongolais ebongi toyeba yambo président de la république azalaka nani na kati na mboka na loi ya création président aza lokola papa gouvernement eza lokola mama population eza lokola bana na motindo wana bana bozali na devoir ya koluka bolamu ya ndako na bino na bandi mama tango azangaka bana ye moto akombolaka ndako
ye moto asokolaka basani, ye moto alambaka. Poete. Kasi soki bana bakoli, banani bakokongola ndako? Banani bakolamba? Banani bakosokola basani? Elingi koloba te responsabilité ye na bana, kasi ba parents baza ko superviser bana wana pe ko pesa bango makanisi. Sala oyo, sala oyo, sala oyo. Wana na ko pesa pe ko yamba ndendako to foyer ekotongama. Kasi epai na biso toyebi te biso population rôle na biso ezalaka nini. Biso population tokanisaka boye, ah babalabala ekufi, mais président alobi nini, président asali nini. Biso population au lieu to espérer kozwa makanisi ya papa na biso tosala na kati na ndako tobongisa ndako na biso te, elikia na libanda. Soki balobi tosala tolingi kosala te, mais Kabila afungolisa ba compagnie pona tokende kosala. Mais ba compagnie ya mindele boyebi ndenge fungwamaki. Est-ce que Jacques Chirac ou bien Bill Clinton va faire la société? À partir de la population na bango. Tant que la population est créée, Newana na ba création, pour que la biloko yo bazali na yango posa ndakisa. Paye ba keli appareil yo ezali président mon côté na monde a créé yango, mais ezali ba citoyen ya mboka moko. Tant a créé yango pona bolamu ya koluka kozwa communication na kati na mboka wana, tango asali yango nde suka na yango bakoya kosala usine oyo eza koproduire biloko oyo en grande quantité bazwi bato na mosala. Mais bino bayindo bokokela mokolo nini? Bokokela te parce que boza na captivité spirituelle. Président Kabila ye Yambo pona nini président Kabila? Président Kabila azali Katange. Pona nini mabele ya Katanga? Ebongi nyonso wana toyebaka parce que tozali nango na boyebi tokososola te. Ah, ekoki na moto wana akamba biso. Fumukimbangu bakangeli ye na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mutalumumba bakangie na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mabele ya Katanga ezali mabele oyo eyambi makila ya talo. Makila ya baye balukaki kobikisa mboka. Nde wana na kati na mabele wana mbuma esengeli ebima pona kobunda etumba ya lobiko ya mboka. Nde wana président Kabila abimeli na mabele wana. Président Kabila ye na mission mobimba aye na mission oyo esengeli te biso tososola pe to soutenir kasi tobosana te complot eza quelque part, complot wana eza na Occident. Tango président Kabila ye apesi programme na ye na mosala oyo alingi asala mpona koluka bolamu na biso, ayebisaki biso quelques défauts. Alobi na deuxième république tala maye basalaki oyo kasi sika biso tokosala boye. Mindele bayebisi ye boye okoki kosala te soki biso te tosali. Makanisi na yo ekoki kosala te, ya biso nde ekosala. Na bongo tikela biso mabele tozwa nyonso biso tozali na yango posa. Tikela biso terrain. Ye alobi bobandi koyiba kala. Et moi na ya Afrika avant même indépendance ayoki nano ata bisengo te. Ngai mission na ye na yango ezali te mpona na s'enrichir, mais na ye po toluka bolamu ya bato wana. Ezali nde boye tolingi todefisa yo mbongo parce que kuti crise
tolingi todefisa yo mbongo ye ayebisi te mbongo ekobima kuna esengeli Belgique azwa mpe ya ye commission. Belgique moto akoyebisa bino te loko bolingi bobongisa banzela ou bien bolingi botonga bausine to bolingi bosala boye, ngai moto nakopesa bino basociété, ngai nakopesa bino baingénieur. Alors ntango bino bokondima bato wana bakofutama 5 fois plus elingi koloba mbongo ezotikala kaka kuna epai na bango. Bino bokozwa kaka mwa moke lere bokosala banzela mpe esili te. Et ceux qui sont ici dans la deuxième république, dans le Bazaki, dans le pays, qu'on soit bango eteni ya kuchana poche, passe kozala mingi. Botika biso kaka na boye. Tous ala lokola mote azongi mboka na Kongo ya pamba. Azangi na ye eloko akolia. Nadia ata makasa, kasi na misalela makasi pona luka bomengo na ngai. Voilà masumu asalaki bamoni te akoki asala te. Nde wana tata mama ba provoquer guerre oyo tozali na yango. Guerre oyo ezali na ntina ya 3 ans oyo président alakaki te dans 3 ans tokozongisa train na rail bongo tokoki kokende na baélection. Na motindo wana lelo tozali koloba bokoyoka babandi koganga. Ah, voilà liberté d'expression na Congo. Ah, voilà tokende na élection na Congo. Tata mama yo mwana Congo. Toye propagande te kasi toye koluka bolamu na biso ekowuta wapi. Bolamu na biso ezali décision ya biso bana ya Congo ya koloba te tokolia nanu oyo biso moko tosali. Tokoluka pe ko consommer oyo ezali kowuta awa mingi kozali kokanisa te soki mondele lelo alobi ta kosalisa biso te vie ezali te parce que micro kako nazali kolobela ya mondele bilamba nalati mondele moto asali me na kati na bino badon ya kocreye ezali mais ignorance parce que côté spirituel ezali en captivité eza kokangama. Mindele balingi te boluka koyeba oyo esengeli bino boyeba. Tata mama bayebanso bazali koboma nzoto soi-disant koluka bolamu ya bana Congo. Mondele aboyi nationalisme ezala na mboka oyo. Mondele alingi te nationalisme ezwa place na mboka oyo parce que ayebi te nationalisme yango ekobikisa. Kasi nationalisme ezala kaka politique te, il faut ezala pe nationalisme spirituel. Tosambeli mingi bolamu eye te kasi mingi na kati na bino bokoyebisa ngai boye te papa mitema na biso eza akokita mokolo yesu akoya pasi ekosila. Eske na poto mpe baza kozela ye aya me soki bozongi ya yesu ezalaki solution mpo na humanité mikili ya poto bango mpe na biso tolingaki tozala biso banso basambeli kotondisa mboka na bafrère en Christ na basœur en Christ. Pele biso banso mosala kotambolaka na Bible na maboko. Mingi bakoloba na ngai te papa oza kosimba religion pona nini? Religion soki bokosimba yango te Afrika mpe koki kobonga te. Po mutambu yango wana. Biso toyei na mission ya kolamusa bayindo ya kolakisa basekre nyonso oyo mindele basaleli biso makita ndakisa tozali na mokanda awa bataille pour l'Afrique lolenge mondele azali kobundela mpo na biso awa na Afrika. Mondele alingi nini? na page 50
mindele na makita na bango balobi boye. Et c'est exactement ce que cherche la révolution. La lamentable expérience américaine au Vietnam aurait dû nous servir de leçon. Il y avait la puissance militaire, mais la révolution avait déjà gagné la guerre idéologique avant même que le combat ne commence. La chute de Saigon ne devait être qu'une question de temps. Veut dire pour Nabango, révolution, ton nationalisme, ils allaient donc combattre. Na échec les Américains bazwa qui na Vietnam, la population vietnamienne a déjà volamuka. Veut dire qu'il n'a pas ngité. Tant que les Américains bazwa koya, population était les maquis pour s'opposer aux Américains, pour qu'on ait bangote avant comme même si les soldats na biso bazali, liboso boma biso population. Guerre bundamaki na ba makwangola. Naba mitambo babomelaka banyama ebundaka guerre na Vietnam yango salaki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que le peuple congolais a sa position wana? Est-ce que le peuple congolais peut défendre la nation naïe? Idéologie ezalité, sens nationalisme ezalité. Tozo ganga tozali ba nationaliste mais to ko défendre mboka ote parce que pour nous défendre Mboka, Mboka est en embargo. Ndenge tozali boye, Mboka est en embargo. Mindele baza ko la biso. Mais biso to koki to biki sa Mboka oyo. Président za ko luka par tous les moyens apesa biso kimia. Mais to sali ça y est, ndenge nini ndakisa. Lelo to lamuki moko la poste to yeki na kata Kinshasa à peu près 4 stations ka keza ko sala pona ko teka carburant. Nyonso wana po transport za la pasi. Et na kati ya pasi wana to bana kolemba te au moins vraiment président la kaki biso makambo ebele si kwa zo le côté. Mais consommateur ya carburant ezali yo. Tous les décisions que biso peto ko zongisa. Lokola bango ba ko teka carburant te en tout cas bande ko to yoka na trajet nyonso ezali ya 10 km, 20 km to ko beta ngona makolo. Carburant ko tulate. Soki etulie ko kitate. Défendre mboka oyo soki sukali ekomi rare toyebisi bango yango pete mutezo sala vie na biso yo pulungongo garde yango kuna bakoko na biso bamelaki kafe ezanga sukali yango kutu tepesaka makasi koleka mais parce que s'il faut tolata même basaki tokolata yango pour l'intérêt ya kobongisa mboka na biso biloko poto ekutula. Makasi ya président pona abunda na ba occidentaux ezali minduki te ezali bino peuple congolais bana ya Afrika oyo kokoki ko libérer mboka na bino po ete biso soki to libérer Congo a libéré Afrika, ne wana bayindo tozongi lisusu na kiti ya bokonzi. Kasi bino ba Congolais mayele na bino mindele bakangi yango. Ndenge na lobaki te na formation tozwaki quelque part toza bazoba. Na kopesa ndakisa totangi bakelasi. Na kati na bakelasi toza ba intellectuel, ba diplômé, ba gradué, ba licencié, pe ba docteur. Ba docteur na physique. Docteur na sali physique ayebite corps nyonso suspendu n'espace. Corps nyonso suspendu n'espace esibisaka pression atmosphérique yango wana ekitisi yango. Physicien, docteur na science wana. Peut défendre à côté ya yango à ko lakisa ngona bana kelasi mais tango ke na religion yemo bazote ya ke Jésus a kozala suspendu l'espace na poids oyo pression atmosphérique ko soyete et ko kitisa ete na niveau nini ya kotelemela nzoto oyo parce que pour la visible face à nzoto captivité spirituelle.
mondele même oza mayele ndenge nini na kokangelo na kota religion parce que yo kondima te Jésus est l'unique fils de Dieu. Yo zano mwana nzambe te kaka Yesu mutazali ye moko kaka mwana nzambe. Alors pour tokende na lola il faut tolanda nzela ya nzambe. Na bongo tokoki te kotika Bible parce que so totiki nzela ya Yesu tokeili felo. Mozo bosa na keli felo wana yo bangaka ezali dese ya pamba. Dessin mondela salaki ba dessin wana tili felo satana na banzube ne ya makasi kuna na moto ya makasi alobi soko boyi nzela oyo okokendeli felo nyonso wana poto kokaka kaka kokanisa tokokende lola biloko ya mokili eza na ntina te nzoto mosusu eza kotika biloko ya mokili etikala ye aza kozwa ake nango epai na ye bakoyela biso bafilme bazolakisa biso ndenge Yesu amataki likolo bazolakisa baangelu nyonso na bino mabomoni komake vraiment soko bandi koyemba nakokende omoni pele kokomata ata okufi nzala olobi likambo te eza biloko ya mokili kotikala ata mundele azwi nyonso azokende nango na misunu ezokende olobi tika kaka azwa na ye masumu ne eza biloko ya mokili ekotikala zokande eza kokufa oza kokufa biloko eza ya yo mekanga biloko na yo mokokanga ngo te parce que na mutu oyebi eza biloko ya mokili ekotikala me oyo oliaka eza biloko ya mokili te oyo lataka biloko ya mokili te oyo osalelaka biloko ya mokili te bongo boni ozoloba te eza biloko ekotikala mawa mingi tata nzambe avant yo ya atielaki yo bilei atielaki yo milona manga nyonso me mondele aye epai na yo azwi manga na yo tala eza mawa mingi epesaka pasi na mutu mondele azwi manga oyo akuti epai na yo na malala abipesanga malala wana opesi ye malala opesi ye manga ake nango epai na ye ale manga ne bien ale malala na ye bien mikokoli ya manga wana la sukoli yango bien na deshe wana ya malala sukoli bien atiango na manzanza akomi jus de mangue jus d'orange atieli yo sukali mingi lere yo komona yango bolobi vraiment omona azomela jus mais soki ozalaki mayele olinga kopesa ye manga wana te mais ye ayebika soki asali yo dese na linzanza apesi yo kaka ntango komona dese wana mwana maria atindelinga vraiment jus ya kitoko totika koapresie lolenge ya mondele tata mama kaka na bataille pour l'Afrique lolenge bomoni mangombe etondi na kati ya mboka oyo mpona koteya bino te bokongola motema bokonzi ya nzambe ekomi pene me bokonzi ya nzambe bino bozozelela yango wapi etikali moke aya me président Kabila ye na bokonzi ya nzambe parce que bokonzi ya nzambe egale responsabilité tomisalela oyo toza nango mposa bokonzi ya nzambe eza na occident yango wana occident ezocreye na mokanda oyo balobi mpo na tolonga. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malam kaka mutu nyonso misala déjà na Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya toko résister kaka parce qu'il y a un des moyens na biso. Et lelo yo président Kabila za na combat na bino basambeli. Président Kabila za na combat na bino basambeli. Ba américain ba impérialiste nyonso na période président kei na États-Unis na New York ba bengisi ba soi-disant basali na nzambe, soi-disant basali na nzambe.
bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali bapien mindele boyokaki bapoint oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na bapaster kozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali bapien mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe veut dire aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino ntango boyoka bokosepela po balukeli ye mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali 3e président ya république selon prophétie 3e président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni tokobomana na ntango molai prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona matali république du Congo république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance soki bondimi mboka ekabwana biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu tokontinue bozoba kasi soki tolingi tolongwa na basi bandeko tolamuka makanisi ya mokonzi baexploitaka mpe basalelaka yango mitambo eza ebele bapreuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi lokola tolobaki te ezali éveil patriotique religion na politique ekendeke nzela moko religion chrétienne ezali kobunda mpona unité ya Europe yango moto ezali kosala force ya Occident ndenge pape Jean-Paul II adeklaraki yango religion islamique yango eza kosala force ya barabe religion bouddhiste yango eza kosala force ya baorientaux sauf baafricain lokola bazangi religion yango wana mpe bazangi force yango wana moya kobunda na mindele ezali te mais mpona tobunda na mindele possibilité ezali tolamuka na pongi tata mama kolamuka na pongi ezali kolongwa na ignorance soki tolongwe na ignorance wana nde tokoki kolibere mboka oyo yango ntina bosangai na biso na ntongo ya lelo tata mama ezali nini ezali ete tososola mayema ezali koleka na kati na mboka na biso mpo na lobi eutaki koleka mpo na lelo mpe mpo na oyo ezali koya biso moko tokomilukela bolamu na biso toyeba nani azali koboma biso mpe nani oyo azali koluka pasi na biso nde ntina bosangani na biso ya ntongo ya lelo na mikolo ekoya tokokutana lisusu mpe tokosangana na mozindo mpe tokolobela mingi wana nde tokolakisa bapreuve nyonso oyo mindele basalelaki biso makita mateyo ya koyoka tosukelia balandi bouti bongo kolanda bomoni qualité ya image eze penza na bokala nango ndenge to meseni koloba na biso bandeko bilenge bandeko ya diaspora victime ya manipulation politique tomeka kozongisa makanisi barevendication ya kosala eze ebele tellement ebele kasi na lelo balongoli biso kibomototo balongoli biso sens ya makanisi bakumbi biso na distraction politique po nini tolobi ndenge wana na ntango bazali koboma musée ezalaki elaka prophétie nzoka nde prophétie nyonso ezalaka na double alternance ou alors soko balani na spiritualité to bayo bamoni bayebi makambo bakokaki kosalela alternance mosusu eleka te lolenge etangamaki 3e président akoumela te bakobomaka ye na mokonzi kasi lokola population tozalaki distrait lokola ntango nyonso tozalaka kaka manipule na bayi politique
bato mosusu babengaki Mosé Kabila plus dictateur que Mobutu. Bato mosusu balobaki il fallait continuer avec Mobutu qui donnait la place au président Mosé Kabila. Lelo Bolobi, il fallait qu'il coûte Mosé Ndazala. Voici l'homme qu'il fallait. Comme c'est Nicoloba, encore une fois, tu conjugué, verbe falloir n'a passé. Il fallait qu'il Mosé Ndazala. Moi, na oyo, azeko sala tel côté, tout le monde y a tati, na nete tata na yazala ki boite. Na tango ya tata, bon dimaki tata. Mais, ce qu'on attend à tata, na présent à tata, bon dimaki tata, te azala ki on m'abattre. Na ndenge bakei ko abattre. Lelo, moi na peu bon dimite. Si manae, tu peux conjuguer les sous verbe falloir n'a passé. Tango ya kozala te. Te, tu vas ne koloba, ça na makambo ebele, oyo bato bakoki ba revendiquer. Tu es bi bisonio soke, bilia epola ekotaka. Tout le monde a ébi. Nani a revendiquer. Nani a koloba. Na ba soi-disant bayeto pona ba député. Soko ba revendiquer alors comme on a kati, il y a assemblé et c'est pour ba misala misolo. Pression oyo ba ko futela bango misolo. Basé ko sala, basé ko tonga. Kasi saka soko leki na route de Matadi, au kanti lokwa de nouveau ça bien. Au continue ba venir à kati te. Soko leki tant mosusu na venir de l'école au kanisi lokola côté wana c'est moi bien. Au continue na kati ya baremo yo te. Soko leki na le destin au kanisi côté wana c'est moi malamu. Au continue na kati ya ba makala te. Soko leki na nzila ya rond-point. Au kanti lokola ça bien mais au continue na ba fin fonté. Soko leki na 24 au kanti lokola Selemba oeze ki top. Mon quotidien na bakati, les gens souffrent. Bato basé konyo quoi. Et ensemble les autres komiko sosola ko zanga kombo ya fungi mbango na mabele ya Félix Kande Pasi. Tango to quoi kilo ba président de la République biso to ke victime ya manipulation. Et opposition a beleli bato et lobito kota na nzila. Parmi bato ba kota na nzila to loba. Moi na te ya moto moko ta kuza. Pour la preuve en est, tant qu'on a les échos, bête à bateau, banana bango basé épargné na fleur. Basé na Mikili à Poto, basé aussi sa université pour baser au préparer déjà succession à batata na ba. Basé pour saler la bissolo la bouclier. S'il faut bateau ba koufa population, ba saler recours na population. S'il faut bali à bamela, bakei ko li à komela, bango na makumu na ba. Et to zungisi matondo po bandeko ya diaspora, moi bososoli. Et comme il kokota to tanga ki charte de l'impérialisme na be mission l'équipe pour na kofungula bino makani ici Afrique noire les jeux de dames o lo poso pemba ze ko beta ze ko tindika pion ya lingi kolongola pe pion ya lingi avant ba boma Kadhafi azaki moto malamu te ah batangi ba mibwa sali plus de 40 ans na pouvoir il fallait galonga lelo lobi mosika. Vous avez vu, na betando botala Libye et avant Kadhafi, na Libye après Kadhafi. Thomas Sankara tango ba kaniye ba effacer, azaki monto valeur, te pour quoi il sauvegarder ba valeur. Ya mboka. Soko si ba éliminer moto nde ba kunisi. Mosé Kabila tango azalaki ba betaki bola muna ete. Mbuta Lumumba tango ba zeko luka ko éliminer na 61, nanya lo ba bola muna ete. Ba tortiraye nzila na kati avion te ba pilote ba ya baloba non ça suffit ou alors to balusa avion ou etung Lumumba ba achevé kaka le 17 la commune na tongo na 0 heure poto kenda le 18 ba assassiné lelo ba documentaire ebimi kasalaki moto seul moto ya kokaki ko défendre to éviter jusqu'à quand te wapi makambo eboko makambo ebele zeto ko kolobela bande ko na biso ya régie des eaux basé ko melisa bato mai ya bosoto reconnu au vieux sud de tous
mai alors il y a bosoto. Et puis na kamwa kana bité soko bato mboka bato maile ya mboka oyo soko to koma kana degré ya kokanisa toté. Na mona kana facture na ngai ya mai régie des eaux tindaka eloko moko ya ba à supposer 6560 francs. To 6555 francs. Donc dans Fouta 6600. Au régie des eaux à l'enga individu 45 francs. Nanga moko régie des eaux à l'enga. Pas aux 45 francs aux hommes c'est la maté. À l'enga 45 francs. Soko a supposé aller en on a 10 millions d'abonnés. Vous savez calculer un montant combien montant relevés là. Et les caca. Et comme normal, il y a un basé pour ça la misolo basé pour tonga, il y a bango ba email. Et les caca politique il est président Longwalelo. Président Sénat double mandat. Ba député ba double mandat. Pour ni ba limite to ba ke toko bandela wana. Il faut kaka mokonzi ya mboka. Nde botorute botami lobi na toko. Soko mandat ya président si lobi botorute botami. Beaucoup de biso étiquette té. Il y a une raison pour laquelle tout le monde qui désormais to kozongi saka émission mbalombala pona ko la kisabizo été bisanga futuka fana pambo vidila abatela kaka kiti ya bokonzi. Lobi peso ko bozala yo yeba ke to défendre kaka kiti. Individualité. Donc bande ko na biso ya diaspora oyo bozongi na réflexion matondo mingi oyo pe bozena nuko una komona lokola boko baka kolanda boko comprendre que tous épais ko bunda pona intérêt una boze ko travailler lokola ba charte de combat bozana de compte final boze ko tenir ngali guerre soko na lobby basé ko obligé bino ko sala ba mariage na ba mpaka pour bozwa mokanda mais c'est réalité soko to dénoncer en côté bosambeli makasi koleka baloposo pembo bino bokuti bango na mboka poni soko bwaki ngunda croyant que Jésus nda kokia sala pozwa mokanda or eza système yokati mondela ye bakate ti boyaka bolobaka ke na mboka na nga bazeko luka ngai na ze exilé pour ndo bayebi ke zelo kuta mais po ba yimilio balongola yo crédibilité personnalité ou ko changer ngunda okosi ngana zaki moto soko membre mingi et comme BDK biso gouvernement bomaki bato ya BDK oyo pesa la même pandenge wana mais a préparé pour la mondele yo déjà vous êtes réfugiés on réclamer droit de nini soko fonguluma ou ka pomme de terre bandawa te ki mwenza pas si turubaki ou esa génération consciente bokumbela bilenge mibali bosembo tozali suna tango te ya koloba asala kani na poto on beta kayo bon il fait quelque chose boyika keza ba secret ya kuna non boyebisa bandeko bazeko linga boya kuna ke poto réalité zao na bémission boya to kozongela bino belema ya bandeko pe ba uteke pa na bino ba yaki ko dénoncer o ba yaki ko loba injustice o bango ba vivre bon même batote na mokili ya makanisi moto azolongwa ateki lopango na likanisi ndenga zo nyata kaka na aéroport babandi kofu po nini boze ko loba teke bino kuna bobali basi mususu o tikala ko kanisa te na bomo juste pour zo kaka mokanda boyebi boni bambongo na bino misolo na bino koma kofutama na basi wana boyebi vous avez même pas na droit ki mobali elongwa il faut lamba il faut sokola basani pour moi je suis en akasi yenda zena kanda vraiment sokotolobi vraiment biso kwa ba défenseur ya race noire biso kwa ba ndeko na bino to mi kotisa to mi latane tumbo ya lobi kwa loposo moini toka motema pasite nde wana ba yebisa bino soko bondimine songianzila tete ezena moto te ko défendre race noire lokola ne songianzila wana na lobi yango notre voix mongongo makasi totanga nani nani kotanga bakombo te po soko na lobi onga na lobaka nani kotanga bakombo te mais boyebi ba utiliser kombo ya nesongi nzila po bango basala lokumu po bazwa succès baleka
batia parcours boko comprendre que ezana ba vrai faux chef spirituel alobi boy na tongo na midi abongoli maloba boni ba démissionnaki image ngande na tila bino to bino pe bozana mo lokola ala muki na tongo a changer manaka alelo nazali susu nani te basé ko bongola ba titre na ebité tant sous kofiolo mida changer ba titre par rapport ya album masala nous sommes comme un chef spirituel à zéro bongo la batitre le la théâtre les lois liboye na tongo bobengangai pape na poka bobenganga chef saint lobi bobenganga longi lobi bobengangai kwatulendo lobi bobenganga ne sonyanzi na fumu kusuki ya munza panda nangola atikala lolenga zali mona kisinzela oyo bazeko lo balelo c'est là qui vient Béléma, il y a 2006. Jean-Pierre Bemba, sénateur, a joué en plein dans Mboka Congo. Kaka Tata Oyo, na kimia, pouvoir des sénateurs. Nanya Bongolaki. Tokei en 2011, tout le monde y a longue, il y a côté dans le politique, amitié opposant. Tata Benga Bilongi, il y a 4 solo là. Opposé mon santu soko solo la kana mokili ya molimo bayebisa ok pouvoir des NAS longabi non opposition de dynamique Tshisekedi basali o basali résultat oh basala ki bo tolobi résultat kasi lelo pe tolobi azé 4e président la prophétie. C'est vrai, tu sentir que dans le terrain, moi, discours, mon opposaki, il y a Koloba, à ce 4e président, c'est la continuité. Ils sont dit là, tout n'a qui bino, soko bakoti ya ba photo. Et vous avez la photo, mais ça ton andambo. Et vous avez la photo, il y a Mouzé Kabila, il y a président Kabila Kabange superposé, tout le lenge kani, sans réponse. Et là, tout le monde qui a pour ce soliété, basé 4e président. Et alors, tant qu'on y a ce bateau, va devenir prophétie, tout va devenir destin. Nini yaka nasi. Nini ekoyaka bongo nasi. Toujours mayele. Bako continuer ko bomate pour bala kisaka biso tina ya bato na biso ba bombela ka biso nasi. Etandeze ngonga mingi ya kolobezali kasi otenir biso penza ligia te tokutana bino na manaka ezali koya na poso oyo tozali kobanda soko bolandaki biso na lolenge elongo bani matondo na tata luzali yo pyramide poninite tata timba oyo babatamaki kuna na sima ya kamera tomonaki mpe poninite tata kwaku mpe kamera omai na biso nengwa tuzolana oyo bayaki mpe kotala biso na ndako ya mosala mbote na mokambi ya bankengi tata nsambu polinite la police pe bandeko nyonso basingelaki biso na esika matondo tokutani na bino na poso ezali koya mpona ya manaka esi moyindo atana patiengo atakondima patinete oyo patie